Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 oh Jésus. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 oh Jésus. Mobile yo, Yahweh, mobile, mobile yo, Yahweh, mobile, mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile, il n'y a que toi, Seigneur, 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 il n'y a que mobile yo, Yahweh, mobile yo, oh Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile. Il n'y a que toi, Seigneur, 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 il n'y a que yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile, il n'y a que toi, Seigneur, 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 il n'y a que toi, mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, il n'y a que toi, Mosusu ajalite, mo batele oya kokiko batela lokola yo, azalite, nalikolo,
Pénancé Nabakufi, et tu es incomparable, tu es infaillible. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de toi, il n'y a que de pleurs et de grincements de dents. Zambenanga tikete na pambolayo, na pokwa lelo, et ceux qui nazali na souffle de vie, na pokwa lelo, et zali poete yonde mutoli, olingi etenga nazala na boma. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et tu es incomparable, tu es infaillible, Seigneur. C'est toi qui as créé le ciel, la terre et les sources d'eau. Papa yonde mutu, okeli banyama na zamba, bambisi na mai. Alléluia, nyonso ezali komona na ezali komona na te. Tout c'est l'ouvrage de tes mains. Tout est l'ouvrage de tes mains. Seigneur, notre Dieu, je te suis infiniment très reconnaissant. Nous sommes tous le Seigneur, notre Dieu, nous sommes l'ouvrage de tes mains. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains, Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi? À qui te comparerai-je, Seigneur? Tu es incomparable. Tu es incomparable. Et Seigneur, notre Dieu, ton nom est grand. Ton nom est grand par ta puissance, Seigneur. Qui ne te craindrait, ô roi des nations? C'est à toi, Seigneur, que la crainte est due, car parmi les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi, et que le nom de Jésus soit élevé de maintenant et à jamais. Et tozo kumisaï, et pambola na pokwa lelo. Est-ce que vous allez voir la nanga loko l'émission? Ndeko nanga ifukama, zoa position malam, banda kwa adorer zambe na yo. Yaya soki alongoli kaka pe maana ozali kati na yo wana yaya ozali susu na bomo te kumama na yo sanjulama na yo mozali sina nyonso Zambe ya bomo inanga. Alléluia, le Dieu qui pourvoit à mes besoins n'a pas mouru, n'a pas quoi les loups. Tu es Seigneur et mon Jéhovah Rapha, le Dieu qui me guérit de toutes mes infirmités. Alléluia, n'a pas mouru, l'Éternel des armées, toi qui combats mes ennemis. Alléluia, toi et l'Éternel ma justice. Alléluia, et l'Éternel ma bannière. N'a pas mouru, n'a pas quoi les loups. Alléluia, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es omnipotent. Zambe oyanga na pambolio na pokwa lelo. Et bande kweske toko kumisa nzambe ote na pokwa lelo. Est-ce qu'on ne peut pas dire ensemble que Seigneur je t'aime, Seigneur je t'aime et que je t'aimerai encore. Alléluia, tant que je vivrai. Alléluia, tu es ma forteresse, tu es mon refuge. Alléluia, tu es la force qui me sauve. Tu es ma haute retraite. Alléluia. Alléluia. Zambo na pambolio na bomo nanga ede tangu ke bele ba ebiote apa ngaina na futa eloko te pete na koma mona na zombe na baye nyonso bandimela na baye nyonso bayambiye apesi bango bokonzi ete bakoma bana na nzam yango na komi mona na nzam na mérite te na mérite na ngai yango te. Alléluia, ezali na ngolu na yo omoni grâce na yo papa, grâce na yo yango nde nazali kobelela grâce na yo oyaki pona kokufela biso. Et ta parole nous dit que ezali yo moko mutu oyeko kobikisa biso, le Dieu mon sauveur. Tu es mon sauveur. Alléluia. Oyeko ko sauver ngai na royaume et à la malédiction na royaume. Alléluia, ba malchance na royaume ya ba coutume et tradition. O komisi ngai mwana na yo papa na pambolio. Alléluia, Zambe tata na élevé kombo na yo na pokwa lelo. Est-ce que tu es là mon frère? Et bénis l'Éternel avec moi, mon frère, ma sœur. Et l'adoration et la libérée inaye. Alléluia. Il est écrit que l'heure vient. Et elle est déjà là, cette heure-là. Et c'est ce moment même que nous glorifions ce Dieu. Alléluia. L'heure là où les adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Mais la parole de Dieu dit que les vrais adorateurs. Est-ce que vous allez vrai n'a pourquoi les lots?
toi adorer Nzambe oyo yango nde adoration de bilei na ye. Il siège au milieu de louanges de son peuple. C'est Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Matthieu chapitre 1, verset 23. Élobi était Emmanuel, le Dieu avec son peuple, le Dieu avec nous. Nzambe a éprouvé tout le monde. Parce que Nabon Nzambe nae, Misha Bongoto, et Koki Komona été bien-aimé dans le Seigneur. Yango, Seigneur, nous sommes tous tes enfants, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Pardonne, Seigneur, ne te souviens pas de nos fautes, ne te souviens pas de nos manquements, ne te souviens pas de nos désobéissances, mais pardonne, Seigneur. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Pardonne, Seigneur, et limbissa, Seigneur, et jette nos péchés au fond de la mer, Seigneur. Ne te souviens pas, Seigneur, de nos iniquités. Il est écrit que tu as été offert pour nos iniquités, et mais tu es ressuscité pour notre justification. Seigneur, justifie-nous ce soir. Tu n'es pas venu sur cette terre pour nous condamner. Au contraire, tu es venu nous justifier. Justifier Mokunamoko Katnabiso, Nakombo na Yesu Masia. Bien-aimé, Tomeleli Makila. Makila na Yesu, Peto na Biso na Poko Alelo. Makila na Yesu, couvrir Bomo na yo, couvrir Ndaku na yo, couvrir Banana yo. Belela Makila, prière ya Makila, Kozangisa yangote. Belela Makila, Butu Moi Tango Nyonso. Belela Makila. Alléluia. Elonga ezalikat na makila, ezala partage na yo. Nguya ezalikat na makila, ezala partage na yo. Alléluia. Et purification, sanctification ezalikat na makila, ezala partage na yo. Et tantokolala, ezala bapongi na biso ezala couvert na makila. Au nom de Jésus. Bien-aimé, toujours belle la Molimo Santo a payé sa biso makasi. Et te tolembate 2022. Oh, bien-aimé, ton le Seigneur. Tous à la voiture maka. Banda kuna biso pe la mot. Ya balandelanda. Yona simate. Et biso Molimo Santo que rappelez nga tangonyon so beta alarme tangonyon so katinanga afin que na manquete na prière, na manquete na appel. Ya soki boye bakake zakande appel yanza. Mutu nyonso alingaki aya. Et tous à la cave simana binote de konanga. Belela Molimo Santo à convaincre yo. Molimo Santo à pèser au makasi. Et onction, la prière, la force de la prière, la puissance de la prière, le feu de la prière. Et là, ta moko na moko katina biso. Papa na ministère, oh papa. Et te moko te azala malemba. Moko te azala. Et te bazala kaka simana ye. Et moko, papa komisa biso ba disciple. Molimo Santo na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Molimo Santo na Nzambe. Merci Seigneur notre Dieu pour la grâce accordée biso. Na pourquoi les tobelé de présence na yo. Guide-lui jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Il est là. Il est avec nous. Et Maboko Ponaye. Yaya, ceux qui voyaient Baka. Et Tétan Banansan Bazali Kosangana. Et mystère Moko et Salamaka. Yango de Kotangango, 933, verset 1 à 3. Et Tétan Tozo Sangana. C'est à ce moment-là que Dieu envoie la bénédiction. Ma prière na yo, et Koko Zalake, yo Moko, Zambatindi, réponse était, mais tant que Zali Koyabo. Eh yaya, ba ange bayaka bayako tchali toyi na bango ete bayoka ke e bayoka évangile po ete bango bayebi évangile te tala ba prière na biso ndenge ezala kotala te ke tozana distanciel mais bango et pas na bango distance ezate na molimo distance ezate. Bien-aimé dans le Seigneur, Mergonde na pourquoi lelo, c'est la prière du soir, la prière avant de se coucher en paix, la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas négliger, qu'on négligeait yangote yaya, qu'on négligeait yangote au salichois malin, était oya était topé sa moto, et ce temps-là est révolu, le temps où bando qui va vendre le biso, au satana vendre le biso, ce temps-là appartient au passé, et te commis tant à Saint-Esprit, yakenda kunayo, mote pela, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Yangonde, tozali koya poko nyonso ete tout agressé bango, bakoki kolala na kimia ata mukete, et ata jour moko kotika te bando kibalala, sans que oboake la bango bombe, oboake la bango moto. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur.
na micro ya pokwa lelo ezali wa bino Mote Philippe bien-aimé dans le Seigneur yango nde tokoki kosilisa te ekiti na biso sanke toyoka maloba na nzambe bien-aimé dans le Seigneur me yambo ndeko na ngai soki nano osabona nanu te sabone mpona lokumu na nzambe mpe obanda kozwa notification na temps réel etango nyonso tozala en ligne ete ekobanda koyebisa yo ke bandeko bazali en ligne bien-aimé vous partagez dans ma Facebook na bino na ba réseaux sociaux na bino yango nde musala Exode 23-25 ntango okosala nzambe yango nde nzambe akopambola azopesa nano condition salela ngai nano na nsima na pambola yo yango nde baprincipe ya nzambe yango wana soki otosi yango okomona monene na nzambe bien-aimé dans le Seigneur yango nde bolaike ndenge toza boye bolaike ndeko na nga yango nde pokwa nyonso kozanga te tobenga mpe bandeko mosusu afin ke tokoma lisanga monene au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, torotanga malobana nzambe avant aussi sa prière na biso tant torotanga yango toko clôturer prière na biso na pokwa lelo peut-être ka butu na biso na maboko na nzambe ete pongi na biso ezala ya kimia yango nde objectif na biso yango wana ke tozala na communion na nzambe ntango nyonso afin que bandako na biso kimia ekota ete biso tolala malamu bana balala malamu bien-aimé dans le Seigneur ezali très important yako bondela na pokwa nyonso yango nde tokoki kosilisa te sans ke totanga maloba na nzambe yango nde bozomona bandeko na nga na baculte nazali koprivilégie parole de Dieu ete soki oza na connaissance te ezali malamu te ndeko na nga yango nde esengeli ete tozala na connaissance ya parole de Dieu car sans la parole de Dieu ndeko na nga okozala na poids te liboso ya Satan abangaka le ainsi dit l'Éternel yango nde abangaka yango yango soki oyebi le ainsi dit l'Éternel okokoma mutu ya makasi epe sur le plan spirituel okokola nzambe akokonfie yo ba grande responsabilité mais na mutu nyonso azali paresseux ya kotanga baloba na nzambe mutu nyonso alingi kotanga te yaya okomona nzambe akokipe yo te nzambe azolinga batu oyo ke baza na posa wana ya koyekola batu oyo baza na posa ya ke bayeba ye ndeko na nga yango nde nazomemela bino boye ke mutu nyonso alamuka somba bakarne na yo na bamagasin ezali kutu ba 1 euro ba 50 centimes yango nde obanda kokoma epe nyonso ozokoma il faut olandela yango yango ngai na ye awa mpona former badisciples le Seigneur nous a envoyé de former des disciples allez partout dans le monde faites de toutes les nations les disciples babengi yo teke oya okanga maboko oyoka kaka ndenge toyeba oye na prière boye oza kutu ata na bible te oza na place ya kokoma te yaya manque ya considération mpona nzambe nzambe mpe azalaka bongo yango nde nzambe afonctionnaka bongo ntango ke ozomanke ye mpe amanke yo apesi yo mpe mokongo yango bozomona ke baprière ezali koumela baréponse eza te changer année oyo 2022 oyo mutu nyonso a changé ndeko na ngai tozotanga maloba na nzambe sans plus tarder na mukanda ya Esaïe chapitre 35 verset 4 ezali message messianique message oyo ke Messie c'est lui qui devrait naître oyo alingaki aya kobikisa mokili message nini oyo aye nango na pokwa lelo yango detike ete na yibiso message wana dites à ceux qui ont le cœur troublé prenez courage ne craignez point voici votre Dieu la vengeance viendra la rétribution de Dieu il viendra lui-même et vous sauvera bien-aimés dans le Seigneur awa na ye koyebisa na mutu moko oyo aza na cœur troublé mutu azali komona l'issue te mutu azali komona le bout du tunnel te mutu azali komona ke nasala ndenge nini naye kokangama na mboka oyo mutu azali komona ke me nalingi nakende place boye me ye nakangami awa bien-aimé dans le Seigneur tout ça ezali ba manipulation ya diable ezali machination ya diable yango nde okoki kondima yango ata moke te bien-aimé dans le Seigneur yango nde na pokwa lelo
bien-aimé dans le Seigneur, naye ko révolutionner mutumoko na pokwa lelo, et ko révolutionner esprit na yo, révolutionner ba pensée na yo, et kozala na pensée kaka ndenge ozali nango anate, yango de maloba oyo eyepona yo ke yo oyo oza na cœur troublé, ozomona libala ezali koya te, ozali komona mukane ezali kobima kaka te, ozali komona ete makambo nyonso ezali kaka pasi na pasi, makambo nyonso ezali ekangama, ba blocage, ba limitation, bien-aimé dans le Seigneur, yango nde ezali misala ya diable, tant mosusu ezali ba malédiction ya ndenge touta na ba famille oyo touta yaya, yango nde naye koyebisa yo na pokwa lelo ete prends courage, ne crains point. Alléluia. Il faut là ta courage. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Na oyo zali komona liboso na yo. Metala monene na Nzambe na yo de kolanga. Nzambe oyo nazo présenter yo na pokwa lelo. Il est le Dieu le tout-puissant. Il est Dieu. Il est grandiose. Il est merveilleux. Il est le tout-puissant. Tout est possible à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Et là, au côté, et qu'on impossible et pas inaïe. Mais yodé, ça n'a confiance et pas inaïe. Ça n'a condiment et pas inaïe. Car sans la foi, et mon côté, à Kokiko, c'est périssant Zambé, bien-aimé dans le Seigneur. Prends courage, n'a pas quoi l'élo, que ça va aller et ça va changer. Na kobota au nom puissant de Jésus et que Simba na kombo na Yesu. Est-ce que mutumoko azalite na pokwa lelo? Alors que Simba, alléluia. Et le que Simba au nom de Jésus et que Simba message au que merci alingaki ayanango yango. Bien-aimé dans le Seigneur, yangode ba ezali ayo pona pokwa lelo que kobanga te. Voici votre Dieu, voici ton Dieu. Zambe oya yo wana ozoli komone la pasi wana Zambe ozali kotambola na sainteté lelo parole oyo ezali pona bana oyo Nzambe ba oyo ba bangaka Nzambe ba oyo ba mipesi epai na Nzambe yaneke me makambo ezali kotambola malamu te yaya ko ne te culpabilise pas un jour alobi na bayekoli na ekeno traversons allons de l'autre côté. Banabatu et yemoko ezaki te ke ba abandonner ba ke yemoto apesi ordre bazui boîte et kolo to sito bongi signo so yaka okota na boîte to katisa ba koti na boîte mais bazali ba pêcheur yakala mais tant ba komikala na katikati ya mai mbonge epimi bien-aimé dans le Seigneur non Nzambe ko kansate ke poete ozana Nzambe mbonge koko yake babanda kokende kaka direction oyo nkolo ayebisaki bango babanda kokende na nkolo lelo nazolobela mpona basantu bato oyo nyonso bobangaka Nzambe bato oyo nyonso ozomona ke ça ne semble pas marcher na nzela wana babanda kokende oyo nkolo alobi ke tokende wana yango nde place mbonge ye eke balingi basala naufrage mais ndeko na ngai tika ete nayebisa yo na pokwa lelo ete avec le Seigneur tu ne peux pas faire naufrage avec Jésus tu ne peux pas faire naufrage et azali wana e bango babundaki na ndenge na bango yaya yango nde ozomona ke ozobunda na ndenge na yo ezali kosimba te Pierre asimba boye Nathanael asimba boye André asimba boye topepa mai bazopepa ntango kutu bazopepa wana yango mopepe ye kutu lisusu makasi yaya nano omoni te mpo oza ya Nzambe lokola ondimela Nzambe yango nde ozali komona makambo mosusu ezali koyela yo na bomoi na yo. Mais bana malam basaline babi ke Seigneur réveille-toi abandaki kolala yango nde baluka na ba prière ane oyo mingi ezala ba prière ya convoquer ezaline secours wana ko bakendeki koluka ke Seigneur lamuka tozokufa ozomona ngote yango nde belela ye ke Seigneur ozomona ngote aje bandi kopusa na ngai papa ozomona te ke bandana vandi kaka nazaka na sima batu na sima ba Seigneur yo moko ozana monoko ndeko na ngai bayekoli mutu ayako ye kolobela bango te bapotre bango moko nde bato aketi place Seigneur alalaki ebite seki makanso ane yelaki nani imutu ya liboso baye batelemi Seigneur lamuka mais ntango atelemi apekisi mbonge belela ye apekisa mbonge invoque lui
apekisa bambonge nyonso oyo ezali kati na bomoi na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, yango message oyo ezali mpo na yo ke prends courage. Ne te décourage pas. Ne crains point. Il est là, la vengeance viendra. Yango nde tokobondela poko lelo ke avenger biso na bato nyonso basali biso makambo oyo tozali komonela pasi lelo ezali ke monde ya ténèbre imposa biso. Ezali tant mosusu bandoki ya famille, ezali tant mosusu milimo ya bamboka oyo toya. Bien-aimé dans le Seigneur, la vengeance viendra. Dobele la vengeance en disant, Seigneur, venge-nous, venge-moi. Alléluia, papa telema, bundelanga bitumba onyonso. Yangonde prière ya invocation yangonde tokosala na poko lelo. La rétribution de Dieu. Donc lifuti azali koya pete afuta yo ndekolanga na bapasi wana omoni wana. Oyamba mapasa na kombo na Yesu. Oyamba triplé au nom de Jésus-Christ. Et alongola yo soni na kombo na Yesu. Confusion wana ozali kati na bombo na elongwa. N'est-il pas écrit que alors que mon peuple ne vivra plus jamais dans la confusion? Plus jamais dans la confusion. Mais il faut que la Bible maintenant précise. Il viendra lui-même et vous sauvera. Yangonde kombo na ye sauver. Nzambe ye moko mutapesi promesse oyo. Yangoni ni tozolo belango. C'est la grâce de Dieu pour nous les hommes. La grâce de Dieu pour nous. Et la lingolu kouta epai na Nzambe tosalaki ba démarche wana te ote yemoko aya ko sauver biso. Azoya ko sauver biso na nini? Na bombo ya Satana na ba pasi nyonso ozali komona na sena moi. C'est pourquoi la Bible dit que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. A pasola yango condamnation de côté ezali, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Yo oyozali kati na Yesu, condamnation de côté de kolanga. Il viendra lui-même. Yangonde tozo bondela, tozo yekola pe. Yangonde na batu oyo balobaka ke Yesu azali Nzambe te nde kolanga. Ah balobi ni. La Bible dit que Dieu lui-même, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Biso tomona Nzambe akita na lola aya ko sauver biso. Tomona Jésus. Tomona Jésus nde mutu ayaki. Yangonde bazali koloba ke Nzambe te bazali bana mike. Tango ayaki. Siko na lola nani atikalaki. Bayebi te bana mike. Il est omniprésent. Il est présent partout au même moment. Yangonde kolanga yemoko mutu ayako bikisa biso. Matthieu chapitre 1 verset 23. Emmanuel, Dieu est avec nous. Ayaki yemoko ayako bikisa yo. Nini okoretene na pokwa lelo yaya kobanga te yo ozana ke troublé. Ozomona suite les alités. Le bout du tunnel les alités. Mais ozaya Nzambe. Otambola na kobanga Nzambe. Yaya kobanga te azali koya ko venger yo dans quelques instants ane oyo okomona vengeance ya Nzambe bachoro nyonso wana ya famille na bino bakosila akosilisa bango oyo nyonso ayebi likambo na yo omona makambo Nzambe akosala bango. Bien-aimé dans le Seigneur, yango kobanga te aza na nzela na lifuti na yo. Mais yo oke obanga ka Nzambe te pesa pe motema epai na Nzambe banga Nzambe yo kutu diable nde mutu abetaka yo wana pesa motema na yo epai na Yesu Masiya ke Seigneur na pesi yo bomoi nanga neyebi te mpo na nini bato baza bamonaka yango komplike bato bazobongwana te ka une simple priere yake ofongoli kaka motema seremoni moko te bamema yo na loge o sala boyo kata makila sala boyo motema na yo kaka osede kaka na motema ke Seigneur na pesi yo c'est spirituel okomona yango te. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour la parole oyokina okwalelo gloire ezonga epai na yo musantu na lola Nzambe munene Nzambe ya bomoi nanga. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia.
la grâce Nzambe, la grâce de Dieu. Alléluia, il vient pour nous sauver, il est notre sauveur. Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Secours-moi, Seigneur, et délivre-moi, Seigneur. N'importe quoi, Alléluia. Délivre-moi et pardonne tous mes péchés à cause de ton nom. Seigneur, notre Dieu, n'importe quoi, Alléluia, Zambé Tata. Yomoko, Yomoko, la Bible, c'est la Bible qui le dit. Il viendra lui-même. Maloba, Oezalakina, tant que Yesna n'a botamité 5 siècles avant, était abotama. Mais Yangonde, Mutu Ayaki Nango, Namukili Oyo. Yango, Ozoka que Dieu lui-même. Alléluia. Il viendra. Seigneur, viens. Yakana pourquoi lelo. O telanga ibitumba nyonso o bundelanga papa. Kota na bitumba nyonso bazali ko bundisanga. O nyonso azali ayebili kamulanga ala na kimia te papa. Ala na kimia te au nom de Jésus. Yango prière et invocation yango na tozali ko belela ye. Lokola baye ko mbonge eleki makase. Ya yo zana Nzambe ko banga te. Alobike Bagaki na Jésus, balinga iba kufate na ye. Ende nozana Jésus wana oko kufate, oko bota, oko bala, oko la ta voile. Au nom de Jésus, il viendra lui-même en 2022. Azoya yemoko, azoya na rétribution na ye, aya kofuta yo. Alléluia. Rétribution yankolo, enana maboko na ye. Il est sur le point de venir vers toi. Seigneur Yaka, même Bundelangai papa, et Bitumba Onyoso, Abalongi Sanga. Cher Saint-Esprit de Dieu, allez m'battre, au nom puissant de Jésus. Belelaye, na pourquoi lelo. Seigneur Yaka, interviens Seigneur. Agis na bomo nanga. Namona loboko na yo papa. Namona kimia na yo Seigneur ekotakati na bomo nanga. Pela ta voile, belle la voile na yo. Et mobile nanga yaka, mos nanga yaka. Alléluia. On se allés dans le monde spirituel et se concrétiser. Ah bon, au nom puissant de Jésus. Seigneur agis. Seigneur va belle la yo kele bango tinde liloba. Pourquoi les lots tinde langa liloba? Il va na kango langa liloba na ebiki sanga. Restaure ma vie, Seigneur. Yango des prières et invocations, yango na ke ye aya asala. Alléluia. Hey, Seigneur. T'as la problème, nazo solution, tenga iboko na okokate, papa. Pesa ma solution, na finance, na ministère nanga. Eh, papa, na santé, na domaine nyonso. Ndeko nanga yonde utoyebi likambo na yo. Nini ezali kotungisa yo. Alléluia, Nzambe tata. Oh, kota na bana na ngai papa. Oh, protéger bango. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, bikisa bana ngai munguna simba bango te. Qu'aucun malheur ne nous arrive, Seigneur. Qu'aucun malheur ne nous arrive. Belle la ye na pourquoi lelo. Yaka o protéger biso, papa. Papa na bitumba nyonso, onazana ngo kota yango bundisa bayinanga, écrase tous mes ennemis, détruis tous mes ennemis, au nom puissant de Jésus. Il est écrit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, Père de gloire. Tikete bénédiction nangai Seigneur, et ya katina bomo nanga, et c'est manifesté katina bomo nanga. Na vivre bénédiction nanga. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Namona loboko na yoko simba ngai papa. Yo ozali kobele loboko Nzambe bikisa yo. Alléluia. Toi qui as le cœur troublé. Nekonangai. Parole yeli na pourquoi lelo était. Prends courage. Prends courage mon frère. Prends courage ma soeur. Ne crains point.
Il est là. Il est à ton côté, qu'on constate que pas aux un problème que aux uns embêtés. Batoussou bazali ko se décourager bongo. Mais Luka réalise qu'ensemble l'esprit na yo, il est là. Malgré ma problème, même nous connaissons Fungama et le Baka. Que Seigneur Yaka, Seigneur Sunga, tous les bons de la Kaka, Bissomoko va prière et attaque, mais il y a défense Yangwana, il y a que Kolo Asala, Kolo Bikisa, Téléman Ndokmanga, Téléman Vinanga. Dans ma démarche, et yaya, ma faute sous ces alito, consulte ta kaete, tout ça, ma kambo. N'endenge na biso yango nde ba conséquences, nous allons vivre yango. Tala ma bala ndenge, et kota bololo, ma sende, Seigneur kota, et ma faute, nous salis déjà ma faute, ma erreur, kololanga. Alléluia. Yonde kota, oh mimonisa, au nom puissant de Jésus-Christ. Mais Anteur te koki kotika bango bala na kiviate au nom puissant de Jésus. Moto ensemble na kaya bandoki nyonso ya famille, na kaya bayine na biso nyonso Père de gloire kitisa, kake na yo kitisa bibundeli na yo nyonso, ba grâce ya minene mabanga ya minene, ekwela bayine na biso, au nom puissant de Jésus. Et retour à l'expéditeur, prière au na yebisio ke tim kolesa okola. Kobosa nangote, nyonso bango bazo bongisa contre eux. Alléluia. Ezongela bango au nom de Jésus. Moto na kaya bayini nanga. Banzungu na bango etumba maezika. Ma communication na bango. Alléluia. Ba transport na bango yamba moto. Ba prison nyonso ya sorcellerie ya famille. O nini bakanga. Ba libérer nyonso. Au nom de Jésus. Moto na nzambe tumba, nyonso ba imposa yo. Alléluia, aloba kina Ezekiel, kende na gauche, kende na droite. Ya, banda ko tambola na ndako na yo. Abi ayebisaki yake, prophétise le feu devant que moto ne kufa te. Je prophétise le feu dans le temps de mes ennemis ce soir. Alléluia. Que ce feu-là ne s'éteigne pas, Seigneur. Au nom de Jésus. Moto wana kufate kufati na ti ekufate ezala bana bakoya kobota masima bakoya kokuta bango ezala ba génération ekoya ekuta moto wana ezozikisa kaka misala ya diable elingi koloba to mettre fin na misala ya diable na bafamille na bomoi na biso au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia, Nzambe tata. Pesa biso makasi tango nyonso molimo centre nza po pelisa moto boye na bandako na biso moto epela yaya soki moto epeli demoni lo akovanda koresiste na Alléluia na moto ya Nzambe na puissance ya Nzambe au nom puissant de Jésus. Père de gloire, restaure nos vies. Alléluia. Pambola, tout mon avis est changé. Mbambonge lobali loba moko bambonge sila tala bayekole tangu siko ya telemi apekisi bambonge bakomi kokamwa yaya okokama ane oyo po mutu ya ndenge nini oyo oyo abalisi ngai boye libala ya honneur tina bambonge bazoyokela nzambe oyo biso tosambelaka ye wana bambonge bazalaka na matoi nyonso oyo eza na mokilo eza mabele eza ya nini eza banzete ezalaka na matoi yango nde banda kozwa autorité yango nango au nom puissant de Jésus banda kopekisa yango au nom puissant de Jésus butu na biso na maboko na yo papa mo bateli malamu ezalise yo bateli biso na butu ya lelo. Alléluia. Et n'est-ce pas toi qui a dit que mon côté a troublé pongi na biso mon côté a troublé pongi na biso au nom de Jésus. Mon côté a troublé pongi na biso. Pongi na biso ezala doux et paisible ezala biso ezala bana sécuriser ba demeure na biso sécuriser ba vie na biso au nom suprême de Jésus. Alléluia. Nzambe tata omimonisa bundela biso makila na yesu ezala couverture ya mokolo moko. Alléluia. Mopanga na porte ya mokolo moko abeta maboko ese multiplié Mopanga ese multiplié et nous sommes comme Mopanga ensemble ezala sans pitié au nom de Jésus. Alléluia. Bungisa biso na baradar na bango ambakoluka biso bamona biso te
amona bana na ngai te papa bongi ya kimia na mokola moko papa tolala te lokola bapagano kita annoncer biso de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Tout le monde là-bas. Et là, la biso est fondée là-bas. Ange Kobatako Kita. Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon Isama. Yo Kita. Kao solo. Kanabana. Yo na profond sommeil. Solo la nabiso. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Alléluia. Kimia yo, Seigneur. Et la nabiso. Oya zo belana. Et na butu alléluia, papa. Ala mukana maladie. Na combo na Yesu. Pas de contact dans le monde éternel. Au nom de Jésus. Bouclier à foi. Et protéger Biso contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Ériger un mur de rein infranchissable au monde des ténèbres et coquille qu'on franchit. Au nom suprême de Jésus. Alléluia, Zambetata. Et les yeux de l'éternel qui parcourt toute la terre. Alléluia. Délocalise ce soir au nom suprême de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne les regards vers vous. Qu'il vous donne la paix. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie et pour la piété. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons le Seigneur. Il est vivant, il est vivant. Et il ne change pas. Il viendra lui-même. Alléluia. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Ne crains point. Alléluia. Prenez courage. Ne craignez point. Votre Dieu, la vengeance viendra d'ici là. Au commandant, à venger la famille, la vie, là. À cause ça va azo ya pena rétribution na ye, li fruti na ye. Azo ya ye moko pona ko sauver yo de konangai. Ko bangate, la grâce de Dieu pour les hommes. Grâce yangwana ke aye ko bikisa biso, biso to sala démarche mon côté, mais ye moko aye ko bikisa biso. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que komina suka na pokwa lelo. Pourquoi nous sommes kozanga te nangonga ya 21h et à Bruxelles et à Paris kozanga te bien-aimé dans le Seigneur yaka et toi grâce à kabango te pelisa moto et gloire ensemble et monisama mais ya mukola misatu ezali toujours pona bana na biso yango nde de konanga kozanga te mukola misatu pona kobondela pona bana na yo nde konanga tozana changement moko awa ete toko bana kozala vena biso bana kozala dernier samedi à moi et dernier samedi à moi vena biso et bana kozala na 5 heures de 5 heures à 6 heures na place kendenge tozaka 5h30 à 6 heures mais mukolo veillé et kozala 5 heures à 6 heures tongo nyonso tozali et du lundi au vendredi yango de kolanga et tozali na mystère ya tongo yango nde bomoni priere tosali ya poko aleluya ke tozali koinvoke yango nde tosalaka tongo nyonso wana nde po ere nango yango wana ezali ya tongo yaka na tongo oya koinvoke nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur tous les dimanches nangonga 17h yaka ete oyoka maloba na nzambe pokola e soki okoli te yaya et bana ozala na yo ka bongo bambula nyonso yo banda kwa ezoleka na yo bongo mwana na yo ya 2 ans okopesa okonfiere ye responsabilité ni osombeleka babombo osombeleka bilamba mais po pesa ye de grandes responsabilités moi ezate yaka okola ndekolanga yango wana bien-aimé dans le Seigneur ceux qui nous s'abonner s'abonner na yo ndekolanga s'abonner na yo vous partagez tout ça ensemble mbula oyo afin que batu baya ebele baya koyoka maloba nza poete Seigneur abengi yo te ke ya ko kanga maboko po sala la disciple un disciple akanga maboko te yangwana la koyana ba prière ba bondela yo te to la simana yango tango zomona mutu ke
biso basali toyebi ntango tozomona motu ke ozala na ye nsima kaka ndenge nini okozi te wana aza na ye disciple te mais soki oza disciple te zero zwa na yo kaka ba mike wana mais mpo ozwa de grandes choses na nzambe eloko eza te. Bien-aimé dans le Seigneur toza mposa ete bokola yango ntango tokomi wana bien-aimé dans le Seigneur tokomi na suka tokutani lisusu mokolo alobi na prière lisusu agressive du soir au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.